L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote Balandinho sur l'émission Moseka Malheur Moderne. Bonjour à tous. Mbote Mbote. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, je vous emmène au resto social émission Moseka qui se situe dans le quartier Bibois, dans la commune de Lantsele, à Kinshasa, République démocratique du Congo. C'est un restaurant social fait avec les moyens du bord, grâce aux copines, aux abonnés, aux sympathisants qui contribuent chaque jour afin que nous puissions préparer des repas gratuits pour les personnes qui sont hospitalisées au centre hospitalier très proche et gratuits pour les femmes allaitantes, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes sans revenus et payant un très faible prix pour la catégorie des personnes qui ont des revenus. Voilà, donc vous allez suivre une vidéo dans laquelle on voit la recette à base de spaghettis et de poisson. C'est du poisson en boîte que nous avons servi ce jour-là. Le but étant de trouver le maximum de recettes chic et pas chères. La vidéo est en lingala, mais vous pourrez très bien comprendre le processus à travers les images. Merci Balandi à restaurant social, vous allez kolananga partout dans le monde, na pesi bino mbote na bino. Recette nanga ya lelo nazali ko présenter bino spaghetti au poisson. Spaghetti au poisson na ngai nazali na ndembi, poivron, matungulu, ail, céréli, piment nanga pe aubergine, nazana ketchup nanga spaghetti, make pichard nanga pe sardine nanga huile nanga. Recette nanga ya lelo nde biloko nanga na présenter bino lelo yango o nazali ko sala kati ya recette nanga. Pe o ba benga yango eza épice te. O eza ba légumes. Soki okraser yango nde comme épice, mais soki okati yango nde okati boye ezali légumes nanga o na kotia na kati ya biloko nanga ya lelo. Nazi spaghetti na ngai na buki na tie na kati ya nzungu na ngai. Spaghetti na ngai naza après kosima kotia spaghetti na ngai na kozika nzungu na ngai. Nazali kokalinga ba légumes na ngai na kati ya ba légumes, aubergine ezali, ndembe ezali, matungulu, ail, céréli pe piment na ngai. Na kati ya sauce na ngai nazotia pichard na ngai. Natie pichard na ngai na kati ya sauce. Nazwi sardine na ngai. Bakisi su na kati awa. Na kati ya spaghetti poisson na biso, omonde la sali sauce na ngai. Sauce na ngai. Pona kotia ngo na kati ya spaghetti na ngai.
bomoni sauce na ngai nde nasalaki. Na kati ya sauce na ngai nakali ngai na ba légumes na ngai. Après naye kotia pichard na nga. Après natie sardine. Nakosika après quelques minutes nakosopa ngo na kati ya spaghetti na ngai. Sauce na ngai nasopi yango na kati ya spaghetti na ngai. Namoni ke biloko na ngai ebeli. Spaghetti au poisson na ngai yango bomoni nde na lambi. Bolandaki bande bandeli tina suka asu. Balandi ya restaurant social ne bandeli nanga o la bandaki na présentaki bino biloko na ngai na kati spaghetti poisson na ngai nazalaki na make nazalaki na matungulu poivron ail cérélie nde o nga nalambelaki biloko na ngai pe maki na ngai yango na pichard na ngai o nalambelaki spaghetti poisson yango nakomi na fin na présenter invité nanga po bali yango avec appétit. Bye. Voilà, une fois que notre plat est fin prêt, maintenant nous proposons donc des plats gratuits aux personnes hospitalisées. C'est en fonction du nombre de personnes qu'il y a ce jour-là. Et le reste est distribué aux personnes qui ont droit à la gratuité. Et les autres peuvent recevoir un repas à un faible coût, nettement moins cher que le coût du marché. Si vous souhaitez vous aussi contribuer à cette œuvre en offrant des repas gratuits aux personnes les plus vulnérables, vous pouvez faire votre don via le PayPal bomokonayoutube@yahoo.com que vous voyez s'afficher. Vous pouvez également contacter notre rédaction
au numéro WhatsApp que vous voyez s'afficher maintenant, mais uniquement pour des messages, pas pour des appels, s'il vous plaît. Pour aujourd'hui, notre émission est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer nos nouveautés et donc de tout recevoir spontanément via une notification de YouTube. Un tout grand merci et encore merci à tous les donateurs, à tous les sympathisants, à toutes les personnes qui nous encouragent et également à toutes les personnes qui nous dénigrent, qui nous critiquent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt. L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit au revoir. Lionel Messi, papa na chance, chante Mangwele, vaccin, les boss, André Dachou, Eric Mandala, Yamaria Mondele, Cédric Bakambo, Ipo Mufwele, Olivier Chimanga, Chimangologie, Yede la guitare, Sokola Bango. Mbonda oyo leli tongo tipokwa moto azobina te. Eric Benye Mobali, Xavier Lopez. Mbonda oyo leli tongo tipokwa moto azobina te. Serema Nzombi, Jean-Marie Lokola ya de Madonkingi. Bato alotoko basali greve hai mawa etonde na mboka ye. Popolo wapi Nixon boutique Mbolingo yo bayebaki eza na suka te o etrahire korana boye jipe onende ya Jeanne Mabela Mbolingo yo bayebaki eza forever etrahire korana Laurence Okoko ngai nanenza mbela sepeli bina vita moto ozalaki kopumbuselongo na bandeke azokokata konguluma te mama ye Amédée Ngasaki moto akomisaki kapable ya komela océan ata busho ya pamba azokoka kosilisa te mama mame mama Adolphe Muteba Chilamwina Zao Wax Yarami Amisi mama ye ngai ye moto lakisaki konazela Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Moseka de Malheur Moderne.